Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutunyoso oya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or kane na uteki ko yebisa bino na video moko euti koleka mikolo yo. Na lobi bandeko na ngai na koya ko beta mwa lisolo. Ndeko na moko ya mwasi na mboka ya Belgique abengi ngabi Mama Bijou mekana nuko solola, o mekana nuko pesa conseil na tina ya bato mukili. Ngai nazalaki marié na bala ki mwana mukie na boteki na mobali na ngape bana ebele ngana mobali na ngato zala rate me makambula bango toujours na lingara kaka kozala et puis nazala na makamuna bango parce que ce babali si bana wana ya mikie babotami na misu na ngai Mama Bijou bana wana bango mongota mususu basimba na telefone babengi ngai mwena zanga na makamuna bango ezala rate parce que bakoma bazala vraiment famille na ngai. Mais au contraire Mama Bijou et comme le kola litio so la keina makamula bango ezana bande kwa mobali na ngai na famille na ye bakomi koseka bakomi koloba keo ayaka na makambula biso atuli ya wana Mama Bijou na lingine mekana nu kosolola Mama Bijou ezala nini est-ce que ezaka obligé soko boyani na mobali il faut lobi nango obala Mama Bijou mekana nu kosolola natina ya likambu oyo bande ko na ngai nasir li solola nga boko comprendre ndekwa mwasi atuni na yeka ka question alobi ke est-ce que ezali obligé soki kaka mutu aboyani na mobali il faut abala noki ou bien il faut abala point d'interrogation yangwana to mekala ko développer yango na vidéo oyo nazo senga la vidéo d'abord pardon na vidéo mona uti ko sala image nango vraiment ezalaki mabe ngamo kutu na kokotala ngote surtout soki eza na TV na téléphone boy ça va mais soki leki na TV image nango vraiment eza kitoko te bande ko ngai bo limbisa ezaka ko changer ba téléphone na mona ki ke téléphone moko mingi na za na bitidi siko na filmer na soki iPhone soki 18 soki combien na ebi même pas na za na bitidi ko sala te ya ba vidéo na la téléphone oyo mezaki ya kotonda e bande ko simba te na lobi bon na mekala ko sala na oyo na meki ko sala na oyo en tout cas il mange bimaki mabe en tout cas bande ko bo limbisa na ebite ya tour oyo soki il mange nango e kozala malamu en tout cas bande ko langa na si bo comprendre lo koni Mama Bijou d'Or ayeli na muto otamso kotala nga pona mbala liboso na no s'abonner na Bijou d'Or TV Mama Bijou d'Or nazo senga yo s'abonner na Bijou d'Or TV finela nga cloche na notification pona biloko nyonso tout na banda kotia e komelaka yo na facilité yo so Mama Bijou sala ka promotion ya auberge na biso o ezala matonge na Irebu A37 na ndeko ozoli olingo ke na yo congé na ki tozala na biso ka na adresse moko na matonge na Irebu A37 Mama Bijou d'Or alobi bakala mingi teta mususu ba 2 ans Toroki waya ko présenter bino auberge na biso toro sali lisusu tozo sala na muzole o eza na sele donc mais yango la nous eza na projet mais pour le moment toza na adresse kaka moko na matonge auberge na biso ba chambre na biso bandi à partir ya $15 en tout cas kuna vraiment ba témoignage ya malamu ezali bato bazo kende bazali vraiment déçu parce que makamyo surtout eza vraiment kitoko et puis soko ye ko umela ba 3 mois o ya $15 ali kitako ma tina ba $10 ata yo moko à part chambre ya kitoko eza na climatiseur eza na TV eza na frigo na kati soko lingi cafetière okozwa okodisi na kati ya chambre na yo cuisine commun okoyamba bapaya na ona balcon bapaya baza na place ya bien okoyamba bango et puis lisusu nini donc bapaya pe baza na toilette na bango na sima na ba prix wana tozaka le sel tozaka biso moko. Et puis les sous nini toza les sous na appartement chambre salon cuisine ouais ça na $30 ouais ça na $40 toza pe na ba chambre à $20 Mama Bijou abi pa la biso babanga aprité kala mwanda mbongo na oza nango luka Mama Bijou solo la na ye sala réservation à place dayo sinon kozala mkolo ko benga Mama Bijou lo Mama Bijou sailanga miracle Mama Bijou do asai ba o bazala vraiment na o bazala ke opesi ya compte na yo ba ngonde bakangela bango place
Bango nde ke obengi na yo kaka mama Bijou solo la na e par jour na solo ata na 100 personnes, ata na 10 personnes, ata na 20 personnes. Obengi nga la opesa ba explication nyonso, mais na okangela yo place te. So opesi ya compte nde bakangela yo place. Benga nga yo la réservation ya place na yo ya kulala okozala jamais dessus. Mama Bijou na lobina bandana nuko solo la na tina ndeko wana ya mwasi na si bo comprendre ndeko mwasi alinga tout atuni biso kaka to mekana nuko répondre bo koma na ba commentaire notre frère na kombo ya Zéphirel Luko ki a na kati Allemagne mekana nuko tiela ngai commentaire komela ngai parce que nga na yebi ke yo po bala kala ozala ka marié ozana expérience wana ya libala et puis bandeko nyonso tout neti papa na biso Masamba na Colonne nani lisusu papa la biso Joujou na arène bo mekala nko tiela nga commentaire donc bo tiela nga commentaire na lisolo o na zobeta mama Bijou azotuna et puis ndeko wana ya mwasi atuni atindi mama Bijou atuna bino est-ce que ça obligé soki libala ekufi il faut kaka obala ezalo kobala après 10 ans et ezalo kobala après 20 ans est-ce que ça va problème bo mekala nko komela biso na commentaire Mama Bijou do nazana besoin ba commentaire na bino parce que ndeko moi ça zo tout isela mabaku makasi. Ah to bandala biso ka direct na ba conseil parce que aussi bo comprendre le onezo déranger ndeko wana. Na bandana nkoloba libala eza eloko moko ya malamu. Mais mutu il faut la errer ou bien erase. Pona bokumba ngoti bakoko. Mutu moko te akoki ko bala après Anzima, après 20 ans, après 25 ans à divorcer. Moutou soka ça c'est na libala 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est qu'il y a linga qui place na ye. Parce que quand on na libala 10 ans, 15 ans, au kuta ni pe na makambu ebele mouta supporter ti na ba 20 ans, kiko boma libala na yo be 25 ans. Akiko boma libala na ye ka pamba je pense pas. Parce que ce moutou lingi libala te, en tout cas une année 2 ans vraiment libala koufi hein. Et puis ce moutou alingi libala te peut-être olinga peta msuko bota na yo te. Wana ezali eloko ya liboso. Eloko ya mibale ezali susu nini? Mutu na mokili okoki ko vanda kaka ta mususu pona batu batala bayeba te ki bayeba kaka ki obala. Ezalaka te parce que batu bazo kufa na bango vraiment na kaka mutu alali mutu akufi omona kaka mobali atumbi mwasi atumbi mobali. Donc, libala pour la batoubo vanda malamu, il faut boyokana. Et puis, quand ça, la sentiment ya batou, en tout cas, je pense pas. Ndeko oyo vandi ozo talanga, soko vanda na libala pour la sentiment ya batou. Nazo conseiller yo, eza nango na tina te. Et puis, quand vanda na libala, kaka pona bana, ndenge baloba, batou msou baloba, na vandi awa pona bana, en tout cas, ndeko ozo talanga, soko loba bongo, c'est que kosi, o vanda na yo na libala na yo, tika kolobo vanda pona bana. Parce que, bana bakokola, basala ya bango pe vi, yangona biso pe place, ito vandi photos à la capé, ba ere, na ba erese. Boko yi koza na lelo, boza divorcé, moi ça za place na ye, mobala za place na ye. Mais, bino yo surtout mi bale, boza na souci, bana bozo lande la bana na bino, ata na musika, ça se fait. Naïba couple mingi ata en Allemagne moi ça vanda ka yemo ko memo bala za na souci bala na ye ayeba ka évolution bala na ye soki pe moi si wana moni ke place moko akokite a benga papa wana et puis bazuluki solution tam su pona mwana moko bo et ça la marala wala ba parents o mitu ezo sala bino surtout boza la souci bala na bino bo et si ko zali ozo soutenir quand même moi na moi si on a pas yem tatika na bana et puis les sous nini oui na sina lobby ko vanda pona sentiment te kwa batu ba mona ezana mona tina te baloba kalisusu malamu mutu ozala sele ke ozala mal compagnie ezana tina ezana batu mususu mingi bazana banda kwa mabala bazana bango ereste bazana bango erete okama ekazala na mutu me azana mwana mwasi na memela ba problème mwana mobala na memela ba problème mutu nzoto ekomi kosila mutu bwe azana à l'aise te mais a préféré na avant de sel pona azala na eta msusu bien et puis mabe eza wapi ba mama ya kala mingi babanda ko vanda vandeli bana parce que babanda ozata msusu na possibilité te ayebi ko luka mbongo te azana rentrer musu mbongo msusu place azana mbongo place ko uta te misu na eza kaka pa ya tata wana ke ko bala basi 100 tata wana ke ko bala basi soki combien tata wana boti na ba quartier boti na ba cousine boti na ba camarade na ya boti na ba nièce na ye mama ana zo supporter zo vanda et pas zo bana na ta pas zo bokola parce que ayebi place akoki ko kende ta zo tala
na vandela bana na ngai parce que mibala Congo mingi ezalaka ke abali mwasi soki esimbi te abengani yo mama atikali na bana lobi mwasi na lobi non ngai mutu mususu akoboko la ngai bana te ngai fona vanda na tala bana nga ndenge nini bakokola mama anaza na ye na raison mais quelque part na biso ata mususu na poto boza na couple mwasi ta mususu azo travailler dire par rapport ya mobali a travaillé à Kanaïté. Moi, si tu as un peu de makasi par rapport à mobile. Na kaya boya ko préférer le non. Si c'est comme ça, kende na yo totikala na biso bandeko, totikali na lie ya bana, nga nazo boko la bana na ngai. Atali amoni, atali gauche, atali droite, amoni que oui, ça va pour na ye. Azoka éducation d'abord ya bana na ye yemoko. Ata azalaki na papa wana. Et puis ayebi ko luka mbongo pe mbongo mususu ezali ta mususu ba social ya banini amoni ki akosa sortir na yabi non semie na vanda la ngai mona bato avanda na ye moko ngape na vanda na nganga moko problème ezani wana natali sibino parce que balobake mitema ya ba mama ya kala ekoka mitena ba mama ya sika non biso sozaka na mitema moko mais sauf que vie na bango babanda ko vivre na ba vie na biso ya sika et comme différent kala moi ça zakita musu na droit ya ko sala te ovanda na yo kaka mobala lesa kayo mais sikoyo na basi na mibali biso surtout to luka mbongo et puis les sous nini sikoyo les sous soki obali moi ça zo luka mbongo te en tout cas mingi vraiment basi ya bongo bazali sous te mobala mibali mi ba komo luka kaka moi si faut à la forte moi si faut yeba ko luka moi si faut za la boye yamba na sikota unga da yebi ko luka na yebi nyonso tout tozaka ndenge moko biso tozo kotisa tamsu mbongo na famille il faut tozalaka bien to partager makamu nyonso tout malamu il faut peto yokana mais siko so ko yokana ezate muning ba ninga bango mibale ba solo li ba lobi c'est mieux tozala mutu la mutaza la pembeni na ye parce que tout pona to vivre malamu et puis ya bino nini les sous les ba famille mingi ba sepela ata mususu na libala na ba libala ata mususu ndekola bango bala na moi swana te lelo ta mususu libala na kufi na part na bango ta mususu famille moi si ta mususu famille mobali ba sala ba fête ba sepela pona libala na kufi bato bazalaka ba victime ezalaka kaka bana na moi si na mobali bozala sage parce que bango bazali bango baza bandeko moi si na mobali faut bozala sage boye bata bokabwani bozalanda éducation bana na bino malamu parce que bana wana penza vie na bango etali bino mibale etali ba sœur te etali ba frère te etali ba mama te etali ba papa te malgré etali bango mais bino ndem tuboluka ki bana wana bazala na mukili donc ba famille mingi balingaka ba mabala ya bandeko na bango te soki lelo libala ekufi bino bosali fête bosepeli après siko tango bino bosala ki fête bosepeli kabwani na bango ne commence à lobi mama bijou to kabwa la biso eloko ezongi saranga kaka pa na bango c'est ba zui problème na nzibi pété bango peso ba okinga na problème ba koya ba kotika ngate to si to sala famille to za na bana na kati bango lelo bango za na fête na kozala wana soki balingi et puis soki bazana matanga ta ba bengi ngate ngana na okanga bilma na kolata bilamba langa la simbi nzela na kei na matanga parce que bango yo surtout to yebani na bango to koma bandeko mama bijou siko au juste eza nini pona bakomaka ko sekanga to kote na ba fête ya mariage ngana azobina na nga ba lobi omoni azobina azotala ndeko na biso parce que atuli mama bijou mais quand même ko solo na likambango na sita tale sibino mo ba exemple belé siko na lingina lobaka kana na tina ya kotula oyo ndeko ezosala ye pasi ndeko mwasi esala na yo pasi te parce que to lukara mibali ta musupo ba pesa biso mbongo to lukara mibali bato bayebi bakoka kovanda bango moko te mais soko yebi ko koka na kovanda yo moko soko yebi ke lukara mbongo na yo zana na mbongo na yo bana bakufa nzala te osenga mutu miliki te osenga mutu mapa te bana bazo vivre bien Oso balaki. Et le roni les a obligés, il faut kaka obala. Tika bango. Tika bango, balo, ba tika bango, ba seka, tika bango, ba sala nyo surtout. Yo sala kaka, o ezali bien pona yo. Parce que to balaka, pona mitema esepeli. Hein? To balaka pona mitema esepeli. Et puis,
ko luka ko mama oya sa boti pona ko luka ko bala il faut mutu na yo esala avant ozo bala bi nazo bala mobalo nga nazo bala pona mokile sekanga lisusu te mobalo nga nazo bala pona ya kosala nga ba aventure te mobalo nga nazo bala nyoso to na moso aza sage atala kayango mais baso baza sage te baki parala bango te libale koko kufa lelo akoti si Jean-Pierre akei akoti si soki Thomas akei akoti si soki kombo nini ba kombo nini et pas na etaliete pour na batu ba mona ki atulate mais ça na baso baza sage ba femme baza ba femme forte ba femme de valeur aotala ba parcours wana nyoso to lobi tam susu na libala la ngai eloko o na tikala nango comme souvenir eza bana wana bana wana banga mtu na lukaki bana wana ngamo ko mtu na lukaka bango mais d'abord il faut nata na éducation bana nga ba bota na mema bakoko libala epa na nga je m'en fous ce qui est c'est bon ce qui est c'est bon parce que nazanga kalanga été sur la ligne sombela mana ko somba sur la ligne somba téléphone na ko somba sur la ligne somba voiture en tout cas pourquoi ko welela donc basi o bazalaka aboyani na mobali azozwa mobali lelo yemoko ayebi ezape mususu coup de foudre ta musupe mobala mo po tomber na mobala malamu mais la plupart bakutana kana ba déception siko se batu bakomi kotangela yo azaki na intel aboyala azaki mwasi libala akomi na intel azongisi boye okomi ko bimaka na ba mibala batu ta mususu na bamboka na bino ce n'est pas bien eza respecté donc vanda na yo calme de kolanga ya mwasi sala o motema na yo elingi et puis batu oyo bozo bandeko ya mobali bozo lo banaye atuli alobi na yebisa bino atuli te parce que na mboka poto mutu jamais akoki kotula mutu akotula soki ye moka zo ko se respecter parce que na ba fête na bino bosalaka tamso ya ba musique na bino ya banini botika la komona ete moi so zo luka libala azanga fête tata bobengisi ete ye wana lati batalwa te basila sali boy abwaki soki kabelo abimaki ko luka mibala na banganda na bino bomona kayete akende matanga ta mususu ka yebi mutu et puis ayoki mais ça ba tumsu ba koma vendre na ba Facebook pona koyoka ko vérifier ka matanga nini kozala côté nini ali koyoka matanga kozala côté nini te ata izala berle ye wana lati bilamba ke parce que azo luka mobile bomona kayena ba makambo wana tina bebi kebeleke na bino bomona kayete bomona kayete ko kosala 2 mois 4 mois 5 mois vandi na ina ndako bongo sikoyo akene ko nani azala soki azaki na besoin ko luka mobali bando kile na banganda pona aluka mobali na makasi te et puis alobi lisusu na yebisa bino soki pas na mobali soki pas na engagement etalika kaye ezaka kaye et koko za la pena nani na foyer mususu pe boyoka na bino be couple mususu pe boyoka na bino toza na engagement toza ta mususu mwasi na mobali mutu avance pa ina ye et puis toza boyebi na bino ndeni bozo ko s'organiser mutu avant bima banda ko belela kena koma na intel c'est kaza sir na ye mutu avant bima la kit banda ko bimisa ko lakisa ba photo mobali c'est kaza sir na ye parce que alobi tam susu pe asa meka mais soka meka moni ke simba na ngote avanda na ye ya bino nini eloko nini lengo la kisi bino ke ye atuli parce que soki kozwa mobali kolokota mobali en tout cas journée moko kaka kokozwa ta 50 mais azana tina na ngote aza responsable azota la bana na ye soki abie na fête na bino ebeti sarabino mabakute bolo bakala bino n'importe quoi te parce que yeso ki libala la lobi libala na ye wana ezonga na minute ekozonga mais bango moko mi baleli mo ye na mobali na ye na ex na ye bayokala ke mutu avanda na ye parce que ye pe na part na ye azaki akomaka mal à l'aise mobali wana pa komaka mal à l'aise ba solo la bango mi baleki to vanda mutu asala vie na ye et puis ya bino nini donc soka lingi libala la ezonga na seconde libala la ekozonga parce que ami ayebi oye azali donc botika na bino ko beta mabaku alobi boza ba tata mosi ya bana na ye alobi bozali ba noko ya bana na ye ba papa kulutu ya bana na ye ba papa leki ya bana na ye boza ba ndeko ya bana no boza na papa boza parenté na ye boza na lien makasi na ye ezui ye butu moi bokozala ezui bino butu moi ye pe akozala
Hein? Lelo bokoki koyoka ya zana mabe bokanga mutema te bokoya. Mais botika ko forcer ye ke atuli po aluka mobali ya makasi wala kisabino mobali na makasi non abi eza genre na ete. Mobali oyo ya kolinga kolakisa mokili. C'est que amoni ke oui ekoki. Soki pa moni pete ke mobali oyo ekoki eza pete avandi na ye. Eloko mo ezo déranger ezate. Hein? Et là, comment ils ont dérangé? Ils ont posé la mukolo ba obo ke la biloko libanda ke mbongo ko futa ndako ezate. Bozuye boloko tie bo ko tie na ndako na bino. Ekoki na mpe ko salam. Parce que boza ba tata moi c'est abana na ye. En tout cas, oh message nenga na pesa yango wana totika ko tindika mwana mwasona na botika ko tindika mwana mwasona na makasi ala kisabino Paul, ala kisabino Thomas, ala kisabino boya ala kisabino bo. Soki aye na fête na bino eli koloba teke atuli azoya na fête na bino pona asepelisa d'abord bana na ye parce que bana na ye balinga bongo aye na fête azoya na fête na bino po asepelisa bana oyo bino boboti baza bana na ye donc soki aye na matanga na bino eza ya ye non parce que boza vraiment na lie moko makasi po bana baza na kati lie wana moye kata na ezate parce que lelo soki kwei na ndako na ye boko ya bato liboso donc vraiment je pense que message na ngai komi na lingi bino mingi botala ba publicité na biso ya auberge na biso o eza na matongi na Irebu A37 boko zala jamais desi mama bijo lobi benganga osala réservation à place na yo donc nazala rawana kaka pona bino soko za na mwa mutuna ya kotuna soko za na mwa lisolo na olingi kobeta ko hésiter te benga mama bijou numéro na ngai ko bima kuna na suka pesa nga lisolo na yo na kobeta mama bijou lobi ko tula eza volonté hein surtout na poto muto ko tula te na ba mama kuta ba 60 bazo bala na ba tukutu bazo ba fasi ndenge nini bazo bala mais nga la moni mona mwaso na so tali nani na e babenga ngoni display Kano, bon ce quoi tous les lignes hein donc vous allez toujours na vidéo TV vous allez jamais déci vous la ba publicité na biso pour tout le monde anime balasima merci ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bokoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine moni kuna toza na basali toza na badwine toza na nyonso tu congélateur réchaud cuisine sur appartement chambre salon cuisine biso yango cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa bonjour la famille Mama Bijou na eko présenter bino appartement la biso oyo ezali chambre salon cuisine appartement la biso oyo tobengaka yango appartement numéro 1
Maman Bijou alobi tal botala bino mo nde tosali appartement la biso ngebunge. Botala appartement la biso ndenge ekomi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre salon cuisine botala ndenge ekomi ngebungebu. Maman Bijou alobi tobongisi yango mpona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre salon cuisine botala ndenge ezali kitoko. Maman Bijou alobi kokende na o musika te contacter nga mpona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Maman Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Maman Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko ekomaka 2 chambres salon cuisine. Chambre bomoni ba porte mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres salon cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre salon cuisine, to ko fungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou alobi bozala toujours branché. Bon ça la réservation la bino tozalaka na 7 places. La place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Maman Bijou alobi soko lingo kende congé benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na première niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Hôtel ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebungebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement la biso eza propre makasi. Maman Bijou alobi balali. Merci na mutu yo surtout pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout ba ya kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. So vous avez un long séjour à partir de 3 mois. Maman Bijou a $30 ya pamba. So vous avez un séjour moko ya mukie, to rozwango na $40. Appartement la biso avec $40, vous avez un appartement oyo oza mobimba. Malili lokola chambre froide. Vous allez toujours branché, vous s'abonner massivement à Bidon TV, beaucoup à jamais d'ici. Ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko. Maman Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko. Babone na nga nyonso batu nyonso tubopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso. Maman Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota siko na chambre, tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona ba mur, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko,
Maman Bijou le bibi sonde musala ozotala likolo nango otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi te video TV de makambo nde musala balobi zanga na yo nyonso mais zala na mwa makuta mpona osala boye il faut mbongo. Maman Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde musala ezokende bien nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi grâce na bino musala Maman Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino deux chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1. Donc soki moto ozwi appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine. Wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukana te benga Maman Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais desi toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso de musala donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Kaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge kotala Maman Bijou tosepelaka Maman Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika dedika Maman Bijou toyambaka bato minene ya jete epuis Maman Bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez Maman Bijou. Chez Maman Bijou soko oyo kolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez Maman Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayosetrouve pa Maman Bijou. Pa Maman Bijou kitoko wapi pa Maman Bijou mwa ezali pa Maman Bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge Maman Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati. Mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo Maman Bijou alobaka chambre ya pamba
chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit ya 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wumela mama Bijou alobi kobanga te, mama Bijou asololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Appartement na yo, ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozora ngo kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Ya boye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo oza na wana poto. Contactez Mama Bijou na numéro wana.